Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Sokota Lingamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, Otala réalité. De Elibino, si j'ai mon corps écopé, ça passe si ma casse. Quel est le problème? Mobile a kangi moi si Nambanda. Abomi moi si a Katie Kingo. A Katie Kingo ndeni zala branché, n'a pas ça au détail. Bande ko babengi na des shows d'Enar TV. Yango na lobaki soko za na sujet ya bien. Numéro na ngango wana gravé na WhatsApp. Benganga na WhatsApp, pesa nga sujet na ya bien o ekomelio ekomela batu mususu te. To lobela ngo na des shows d'Enar TV. Tinda photo vidéo comme preuve, to lobela to faire éveil patriotique na communauté congolaise. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Yoka, problème ezanini. Eza na ndeko moko mobali babandai ko vivre na mwasi na ye. Ba vivre na mwasi na ye mais infidélité ezalaki na kati. Sujet oyo ndenge na taleli yango oui mutu akufi na kati esali pasi makasi. Mais na kobeta sujet oyo na dévolé yoka des shows d'Enar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, des shows d'Enar TV au centre. On est là rien que la vérité. Yoka, si j'ai ou sali passe, quel est le problème na banda koloba moi si a sali infidélité na kati ya bolingo. Mais chose grave, eza po mobile ya bomie. Wana troki ko tolérer ata mukolo moko te. Tant que mutakufi, quel que soit mabe ya mutu wana. Yaya, mutaza na autorité ya koboma mutu na mokili azati. Koboma mutu eza ba acte illégal. Ce n'est pas permis. Ko otevi ya mutu, non. Wana to toléré. Mais sauf que na kati wana to mega ok na ba voler mi balé o eko senga to comprendre quel est le problème. Toke na détail. Mobile ba vivre na mwasi na ye. Mwasi azalaki na ba infidélité. Ba pexaka mwasi mobile a pexaka mwasi ayoka kate. Et ko koma na moment moko mobile ayeko kuta mwasi na ye na mobile mususu. Et pesi e compréhension Mbutu, car ndenge za na kati ya ndaku bavandaki mobile abandi ko menacer mwasi. Yaya abeti mwasi lukutu tinati. Papa oya beti mwasi na ye lukutu tinati. Chose grave. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre pour la parenthèse onde salara ki ba mama va comprendre. Na bibwe quel degré ya mutema mabe o batu musuba okoza na yaya. Moi si azaya yo, oki ko beta ye, oui on a dit qu'on vient pas. Sauf que tu encourager te ko beta moi si eza mabe. Mais tolobi na ba paramètre mo erreur oki ko zala to kanda e koki ko leka. Mais yaya il faut ko yeba ko maîtriser kanda na yo quel que soit les cas ou conditions. Et na babolingo o ezala ke ozomona moi sinon aza plus na problème ya infidélité. Mais si yali e bokabwa na yaya. Na si na ibino solution ya bolingo o ezo simbate. La solution est rien que la séparation. Dans le bien, on a ba émission belé. Yaya bolingo o ezo simbate. Là où il y a l'infidélité à tout moment. Yaya, papa, maman de komobal, la solution c'est la séparation. Séparez-vous avant que la mort vienne vous séparer. Rien que la vérité. Olingina ko sapona nini. Na kangi parenthèse, na linga ki o comprendre lo na lobiwana. Papa oya bandi ko beta mwasi na se ya zuwa akutaki mwasi na ye na mobali mususu. Abeti mwasi lukutu tinati. Mbrusu ya mbrusu. Chose grave, papa azui mbeli. Papa azui mbeli na lobi. Akati kingo ya mwasi. Ko kato ya zoloba o na zoloba kati eza ko kata ya jete. Ko kata ndenge bakata ka kingo ya taba. Kati kingo a moi si ça veut dire on a kati a etikali vide na yebite soki tango akata ki e kingo a kotinde liboko na kati a bimisi biloko a kingo ça moi je ne sais pas. Mais par rapport à photo ndenge na zotala na yebite qu'est-ce qu'il a fait cet homme. Akati kingo na ye kingo est séparé et là au milieu là c'est vide. Je ne sais pas comment il a fait de la sorte qu'il a vidé koto au point tikala ndenge wana comme un trou. Et comme il a mutu ba beti elisa sinde longoli koto nyonso. Mais ce n'était pas un coup de balle mais plutôt mbeli. Akati kingo ya mwasi a séparé kingo ya mwasi akufi. Raison akuti mwasi na ena mobali mususu.
pour nini kozana mutema makasi ya boye yoka ezana batu mususu atako boma soso bako karaté atako boma taba bako karaté mais comment batu mususu bako zala tina force ou bien tina idée courage ya kokata kingo ya muninga na umutu mais vraiment il faut zala mutema makasi il faut zala vraiment mutu moko za animé par l'esprit des diables. Il faut vraiment animé par l'esprit des diables pour arriver à kokata mutu ya mutu. Yaya natali ba photo mwana mwasi ndenge alali. Natali ba photo ndenge ba kati mwana mwasi kingo. Aza mama te. Aza jeune. Aza jeune ka loko abiso boy jeune fille. Ba kati e kingo jeune fille ya ko ina se alali kingo ba kati coupé, kingo coupé en morceaux. Koto nyonso ana se a gorge vide, a kati e na mbeli. Raison a kuti na mobile mususu raison l'infidélité. Et ça lui mawa pas si comme on a biloko boy. Pourquoi koke na ba dégâts boy yaya bolingo soki ezo simba te na bandeli koloba boy séparez-vous. Clair et net, c'est simple. Au lieu que liwa et kokabola bino, au lieu d'attendre la mort, séparez-vous avant que la mort arrive. C'est simple, c'est clair. Parce que soki bakabwana ki na limite mobile aninga akata ekingo. Fala ko tika etango moni ke mwasi azana ba infidélité belé yaya tika ye également yonde ko mobile ozana mwasi na ndako bozana même cas toujours l'infidélité bo bunda na tembe ba yeba bino bo swana na tembe ba yeba bino bo kabwana bozonga ba yeba bino yaya séparez-vous définitivement avant que la mort vous arrive. C'est clair et net yaya ba problème auto le besoin abanda ko ebele. Problème auto ko c'est l'émission de l'ezana banda ko ebele ezana ba couple belé. Infidélité ya mwasi to infidélité ya mobile. Séparez-vous avant que la mort arrive. Voilà tout ça ba émission boy pour na ko pesa ba tumayele. Tout ça na tenté ya ko sala ba émission de polémique non, ici rien que la vérité, l'éducation, l'éveil patriotique. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Rien que ça. Rien que la vérité. Si l'amour ne marche pas, l'infidélité est un couple, yaya séparez-vous. La seule solution de l'amour qui ne marche pas, c'est la séparation. Seule solution. Yaya biloko nyo sezaka ko forcer lobi benda ba problème. Amour forcé, lobi ko benda liwa. Voilà. Donc de combat la linga ki mwasi, mais du fait que mwasi azana ba infidélité belé, de combat pas linga ika mwasi wana bazala na mais infidélité zaki na kati. Suka nangwe sa nini? Mutu akufi na kati abomi mwasi akati ye mutu na mbeli yaya pona nyo kolingo ke koma tina degré boy ata mwasi yango aza reine azana kitoko ezotanga mais soko moni ke okoka ete yaya tika abandonne soko zokoka mwasi te yaya tika avant que okoma na ba acte boy tolongwe na volé wana to qu'est-ce qu'on a volé à infidélité dans le couple to tout di boy bande ko basi ezalaka nini pepa na bino tuza wana to condamner acte ndeko abomi ndeko mwasi wana eza condamnable jamais toki kopesa sa raison quel que soit mwasi azaki na erreur ya infidélité mais loko obomi raison et baluki tort ça c'est clair et net to tie point to zongi siko côté conseil entre nous na tuni boye bande ko basi nini esala rabino bozaka na infidélité. Na mona ki ndeko msu na Kinshasa zoloba keno bana basi actuellement na pesi exemple na Kinshasa pour kuna eza fréquent eza blo mo ezo ma plus na Kinshasa parce que problème on peut salami na Afrique to tuni boy ezala kanini ndenge na yoka ndeko msu salobi keno na Kinshasa o mona mwana mwasi azana mobile oya futela kaye classe azana mobile oya sombela kaye bilo akolia azala mobali oya sombela kaye sapato oya sombela kaye bilamba oya sombela kaye téléphone oya sombela kaye crédit o mususu nde je ne sais pas soki bolingo moi c'est à cause na mibali 8 ou 10 na 10 wana kaboli bango oya crédit aza oya téléphone aza oya lipapa aza oya jeep oya body oya je ne sais pas ya biloko akolia oya transport oya ya nani ya Minerval o mususu ya basilabis o mususu je ne sais pas ya quoi. C'est quel esprit yaya? C'est quel esprit? Voilà pourquoi tu as na bakaya boy. Pourquoi infidélité comme dans le monde dans les lobby? Kaka pona nzala oui to yebi difficulté ben da rapper ba infidélité oui to yebi on yaya. Ba infidélité mususu eza plus que za libanda nzambe yango ke pe na ba infidélité.
Parce que na mutu ayebi nzambe quel que soit passe oza nango na ndimité okoke na ba infidélité akoza na mibali ebele boye. À quoi sert oza na mibali ebele? À quoi sert oza na mibali mibale? Ba infidélité ya lelo ekomi mamba ko kama. Na kangi parenthèse wana toke na deuxième parenthèse. Voire même awa na poto esika tozali tolobika à Kinshasa non même na poto. Mobali no asalaka. Yo po salaka mais infidélité toujours. Ezara nini na bande kwa basi ezani. Na lobi boy yo osalaka. Mobali no pa salaka mais toujours l'infidélité dans les couples. Eza par rapport à quoi? Mobali ake musala na simokoti mobali na même ndako boza nango mobali yaka kokota. C'est trop to ebi yango awa na poto ebele. Ndako kako yo fa ina mobali so mobali ake musala na simane mutu mso ayo kota. Ils ont bien, ils ont mawa pasi na soni babilo kwa boye, ça fait pas bien. Pourquoi infidélité comme une degré ya boye? To ça l'émission moko en direct, to meka ko so l'ensemble par rapport ya ndenge nde kwa bomi mwasi na ye, to so la pe par rapport ya infidélité. Ni ezo sala infidélité et kota na kati ya ba couple. Tandis que na kati ya couple na lobi mobali ya salaka, mwasi ya salaka. Mais pourquoi l'infidélité? C'est ça la question. To lukato ça l'émission moko en direct. Torokoma titre ndenge wana na kolinga boko tebele boya to sur l'ensemble. Le plus important ezali tia cloche de notification ce qui to koti poto ça l'émission oyo pokota. To ça l'émission moko ndenge wana na olinga bino tu bokota boya to sur l'ensemble. Mais le plus important pour rater émission o tia cloche de notification, ça veut dire tala koto s'abonner ki omona ngonga moko eza wana pembeni na elongi nanga. Toucher ngonga wana et ça la deux signes de vibration. Et ça, la des signes de vibration de part et d'autre. Ngonge, ça, les signes de vibration, ça montre que la notification est activée. Parce que tant que tu as sa participation, parce que si vous avez une activation, si vous avez une cloche de notification, tu as l'émission. Voilà pourquoi même bande comme ça, bien RNI na sala ba émission. Non, émission est dans la RT. Yo tiens des cloches de notification na téléphone na yo, ce qui te bande émission pas na yo sonné, yo pour côté. Voilà l'importance de la cloche de notification. Wana na kangi parenthèse toza wana te. Na ngana lo baboy. Problème est comme nini na problème y infidélité. Comment on a mutu aketi na niveau kati kingo ya mwasi? Oui, il a mal fait. Mais on peut te tourner question nini za na bandeko basi. Problème est comme nini na monde actuel. Surtout plus yango na ko pesa exemple ya biso batuto na poto na lobi boy. Mobali no asalaka. Yo po salaka. Siko infidélité o ezoza na kati na bino eza ya nini? Soki pe tozongi côté mibale également, eza pe na mibale mususu infidélité na ndako mabala na basi na bango. Papa, yo osalaka, moi sino pas salaka mais ozokende ka kolanda basi mususu libanda lo nyozo landa na basi wana libanda. Po ba peso mbongo. Bongo moi sino asalaka ezara mbongo te. O bate po moi sina ngalinga na mbongo na yete, ba mamba mbongo na inga na kiparate mais yaya. Mobali pas alaka mobali. Mobali oko dépendre na ba moyen moi cité après tout. Ata soko bike moi si nanga laksa ngambongo na été oui ba problème eze belé na ba couple. Ya on a ngito so l'ensemble pour na kokoloba maram nyonso eza na ba couple ba tuté. Mais par contre contribution na yo na ya ye na yanga c'est to solo li ensemble to ki ko zo maele na kat. Voilà pourquoi to ça l'émission mo ya boy. Na olinga ozale kozala bien. Parce que ndeko moi si ba bomi dit à l'infidélité. Infidélité on est bomisi ezanine aluka mafuta koto aluka sapato awa aluka chemise awa aluka mbonga kolia awa mbonga transport kuna mbongo ya boyeboye ale ba bomi muntu esali bien te batinde nga ba photo ndeko mwasi ya soko tali ninge ba kati ye kingo lokola taba ndeko mwasi alali kingo nyonso ba fungoli akufi sur place po akati ye penda mutubu ndenge ba kata na gorge akati gorge na e tac 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 séparé comme ça. A katiye kingo séparé ndeko mwasi akufi infidélité et ça li mawa pasi na ko kamo et kamo singa ko ta la photo donc ndeko mwasi akufi ka po asali infidélité eza bien te également to moni pe basi ebele ba bomi mibali po mibali basali infidélité na kati ya mabala to komi wap na mokila lelo ezo sala bien te ya linga mwasi na yo mobali pe en fait mobali linga mwasi la femme soyez soumise à vos maris et ko sala bien. Ceux qui ont respecté les règles de la Bible, et vous allez bien, mais ceux qui ont libanda nango ya yeza kufa. Et ça li bien te, benga biso na ba sujet a bien ya boye to yebisa bandeko, tokeba. Voilà, c'est ce que je disais donc, et ça li bien te, ça li mawa passe na soni. Komona kendeko mwasi akufi po na infidélité. Et kamusinga komona photo na ndenga alali na se, ndeko akufi, ndeko mwasi jeune. Mobali akati e kingo lokola taba.
loko à soso. Et ça bien te yaya bolingo so yezo simbate séparez-vous au lieu que la mort vous sépare. Ce n'est pas bien. Ce qui la mort est vous séparer bino par rapport à l'infidélité, ça sert à rien. Séparez-vous en vie. Tika mutuna mutaka esa la vie na ye. Tout le monde a une de comme sous soit allé si mobile poison, mobile azo kufa azo filmer. Ils ont ça la bien te. Pourquoi tout ça? Nyo soane pona nini mibal pe akokendo luka basi o bana bambongo. Kolandaka ba fiyo ba salaka. Kolandaka eka poebi ke fiyo wana salaka. Moi ça zo kendo sala ba misala ne ya passe ya ba ménage partout kokendo buka mukongo na misala ale bino bozana ka pona ko viser ba fiyo wana. Ba fiyo ba salaka bokendo landa bango po bolia bango bambongo. Voilà yango pe batu musu bazo kufa. Également pe bana basi ndenge moko bolinka kolanda mibali partout en même temps ozana mobali. Liwa partout yaya na mobali na mwasi biso tout ba erreur. Mais pourquoi ba erreur aboy? Pourquoi ba tu balingi vie ya patience te? Et ça li mawa pasi na soni. Comment na ndenge ndeko mwasi ya kufi nga personnellement et touché nga. Comment na ki akufeli bolingo. Akufeli l'infidélité, mais ce n'est pas bien. Bakati ye kingo boye nde na on la tio quoi taba tikali boya kwa ina se bakangie ba photo dans de différentes positions mais salinga ko banga na okinzo to malili. Comment une jeune fille a koufi boye bakati ye kingo na mbeli pour l'infidélité, c'est pas bien. Et ça li passe pendant ma casse. Et ça bien te yoka. Ce qui oppose à un sujet bien benga des shows de Nar TV yeb sabi ce problème les années to le belango sur émission o et comme lui comme la batu mususte ce ko tanga le omba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV au la réalité et zala qui a bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission Ezakoya ciao. Des shows de Nar TV ona koyoka bansango sango ya mboka ye Pasango ya Afrika ye, pasango ya Europa ye, pasango ya mokili mobimba. Des shows de Nar TV, ona koyoka bansango, pasango ya mboka ye, pasango ya Afrika ye, pasango ya Europa ye, pasango ya mokili mobimba.